Matondo epai ya bino esika bozwami na kati na etando ya bino mike po ete bolanda oyo toyeli bino na mokolo na lelo bandeko losako kati na mabota na bino ya solo tozali le 17 mai 2025 mbote kati na bino mbote na kombo ya nguluzi kimbangu ja ntungu noir na kombo ya mama kipa mvita ndona na kombo ya tata nzambe ya mpungu tulendo ya solo ete bankoko na biso babelelaki ye nzapa nzakomba akongo mongali mvidi mukulu mungu baba mungu wa milele nzambi gaungu kalunga matondo epai na ye papa po ete ye nde moto asali ete tozala liboso na bino lelo po ete topesa bino basango nini ezali koleka na kati na mabele kolokongo ya solo bandeko bana somi kolokongo toyaka kaka en titre de rappel mpo na komisa bino maimonso mazali koyela biso na mabele kolokongo oyo nyonso ayebaki te ke ya solo mabele wana ezali mabele ya nzambe tata mabele ekolo kongo ezali ya nzambe tata biso tozali bana na ye tokoko se comporte tokoko tambola ndenge moko te na banda bandeko mosusu fo tozala baexemplaire na kati na mokili me soki lelo toya konyokwama bandeko ebele bakoyeba te ke totambolaki mabe totambolaki na ndenge edom asengaki na biso totambola totambolaki na ndenge baeliminati baframason basengaki na biso totambola po ete bazwa contrôle na biso et voilà tozali kosibiri yango donc oyo ezali koya na mabele kolokongo oyo ezali koyela biso nanu tomona yango te me ezali koya bato bakokamwa bato batondi Kinshasa bato batondi na bavile nyonso ya komona na Lubumbashi bato ebele e baza koyeba te na bambouteillage na bato ebele bato yango bauti wapi bato baza komituna me biso moko tososola eloko nini eza koyela biso oyo nanu tomona nanu te na kati na mokili nanu tomona te oyo eza koyela biso me tata azali au contrôle nzambe tata azali au contrôle mes frères mes sœurs na biso bino ke tata mobateli mokili azali au contrôle na yango yango topesa mingi confiance epai na ye mais tata tokopesa ye confiance bato ebele ya bino totikaka nyonso na maboko na ye te nalobi na insiste encore totika nyonso na maboko na ye te po ete soki lelo tozali na bamembre nyonso maboko makolo miso cerveau nyonso ezali na ye moto atiaki biso yango po ete po alobaki ke nakeli bino na lolenge na nga esengeli mpe na biso tolezonaka nini mpo na nini napesaki biso maboko mpo na nini napesaki biso miso mpo na nini atiaki biso cerveau mpo na nini atiaki biso monoko emakolo enyonso ya solo ezalaki bilembo te me nyonso atiaki na kati na banzoto na biso esengelaki ke tosalela yango toagir par rapport ya biloko oyo apesi biso bandeko moto moko ta kolobake no te nzambe te nzambe akotunu me napesaki yo nyonso nakinela yo nyonso esengeli na yo utilize mayele na yo bafakulte oyo apesa yo po ete osalela biloko nyonso oyo atika biso nango na beleko moto akosa yo te po ete belineti bakomisa biso bafaible bakomisa biso bafainéant bakomisa biso bazoba na bazoba po ete toyeba te nzambe akosala etikala asambela na nga natikeli nzambe akosala te nzambe akosala te ntango yo apesa yo maboko apesa yo nyonso po ete oagir nakanisi boyoki très bien
Montaya kateawa pona kolobaka kosala nzambe makambo kete nzambe asala te nzambe akosala te na tango yo telemite yo tata yo mama o telemite po ete osala. Voilà bandeko bana some kolo Kongo ya solo te bandeko bele bazalaki na mesano mabe na kati na Kinshasa baloba de solo moko ba tout le temps ah to mesana na biso te to mesana na biso momona kapasi. Si montant le bien, mais comment vous allez supporter vie à boyer? Comment vous supportez pas si à boyer? Et comment tu as la nini? Tu mets ça dans la bisoté, ah mais les lots, ma message est en moté. Les lots et comment ils vont passer? Bah comme ils collent là, pour être maille comme comme matabango, tire monoko. Et si tu n'es pas au ganga, le bas pas kamatiki. De nous yango qui est solo maille za comme matabana baza koyeba teke maille za comme matela bango. Tata za kolba bokeba tata de belinga pe mbala suka sibloke afongoli ngai to ouvra le bitaba ngoli kuna bato ni belebe bango bazana kati na vallée babima mata kuna na montagne mais tozoloba nana zoyoka bazoyoka te tolobi ke bozali sika bozala kati ya vallée bozana kati ya vallée mai mbule za koya e otondo sika bozali e tata lobi bobima na banzela wana bobima sika bozali boluka libiki kuna na montagne nana zoyoka ah papa yoka bolaki ndeko na ngai papa Francis Mitodio kabolaki papa Ernesto kabolaki na bandeko mama Liso kabolaki papa Willy Kayenga eske kabolaki papa ndoko bokechu papa libanga ni juin de keko sekate est-ce que bozo kabola est-ce que bozo benda bande kona bino matoi pour ça bango que papa sala ba l'accès qui déjà que mai eza koto de sika bozali eza na vallée entre les montagnes ya la l'accès tala ba matakuna likolo ah nakanisi bozo ko yeba ngo nyonso alors passer comme ko mata mais on nyonso to ko mona eza na 10%. Eza 10% ya paso baoba kolelaka na Kinshasa na Congo mobimba paso bandeko baza kolela eza kaka 10%. Nano to comme étant la moitié ya pasité to comme na 40 na 50% te kaka 10% bana bazolela ah ya minene za koya ezali pour ko banque sabino te mais pour ko sabino ke ya solo to telema po ete tata aza na kanda na biso po ete tolingi ko respecter yete et tozolanda ko se respecter kaka et dom toza obéissant na ba ordre et dom eza kopesa ye kanda ke boza kolanda Lucifer oyo ateka bino oyo amela makila bana na bino oyo abomisa bino oyo ateka milimbo ba ame na bino Lucifer boza toujours attaché na ye yango ozopesa tata kanda ya kotika bino bosibir baconséquence wana nyonso boyoki ok c'est bien wayoki esengeli na ye abisa mpe ndeko ke ndeko ntango ekoki ntango emfueni oyoki te etali yo. Alors bandeko tokoti na kati na basujet na biso du jour ya solo bandeko ebele bayebaki te ke eza koya mabe bametikaki liboso edom edom ayaki apresentaki bango pouvoir nyonso ah alors tozongeli lisolo bandeko na biso oyo balinga facilité bandeko na biso oyo balingaka kaka bango à l'époque nazongeli bino encore na époque ya nani ya Mobutu seko kokungwelu waza banga seko kokungwelu waza banga na tango na ye tomwaki ba opposant bazalaki au pouvoir na opposition pardon alors ba opposant wana tomonaki à la tête na bango ezalaki un certain Etienne Tshisekedi na l'IDPS oyo ezalaki na tête ya opposition basalaki plus de 35 ans na opposition na bango babundi balobaki balakaki oyo nyonso bakosala soki bango bazwi pouvoir bokomona bokolia malamu soda na soda kozala na mutuka na ye na ndako na ye na nyonso abe oui bachantaki dans l'opposition basalaki nyonso pendant plus de 35 ans dans l'opposition ah biso stokeleki bango mawa ah batoyo ah ya solo Tshisekedi ah il est pèse comme baumeli mingi dans l'opposition na kasi mokolo bakozwa pouvoir ekozala malamu na mboka ekolo Congo pour ete batoyo baumeli mingi babunisi Mobutu mais Mobutu dictateur Mobutu alingi kotikela bango place te bandeko bolanda
Mobuta ni ko tikela bango place te. Bon, Mobuta boye ya boye. Ale biso to komi batebele ba komi na kati na opposition. Ah biso na opposition, pour Mobuta dictateur. Ah, mais le long dans le pouvoir. Bâtir bango pouvoir il est pèse. 2 ans, 3 ans, 5 ans, 5 ans, 6 ans, 6 ans, 7 ans. Ah, mais tu vas compter la même. Oh, mais maintenant, il y a quelqu'un qui me saute. Mais qui est temps où on va pouvoir te comment la solo, te comment la macambo. Oh, il y a le pouvoir de cause de la maté. N'a de l'autre combien il y a ma promesse. Ma promesse qui me saute dans l'opposition et le long au pouvoir, il continue à nous promettre. C'est l'IDPS qui promet toujours. Beaucoup de l'Allemagne de l'Afrique. Beaucoup de l'Amérique Sala. À la moindre escarmouche, beaucoup yeba. Basakana baton souté. Basakana nangaïte fati. Béton, mon défenseur yaba congolais. Oh, de promesses encore. Vous êtes au pouvoir. De promesses. Il faut attendre. Ah, Bandeko. Tokota là. Oh, l'Union sur les accords de 7 ans après. Basali est le côté. 7 ans après, détournement et détournement, Moïbi na Moïbi, vol na vol. Bango nyonso ko banda na tête ya présidence, tiri na se, Moïbi na Moïbi. Oh, vous promettez que biso ke boya ko yibaka. Vous promettez que biso ke boya va frapper na pouvoir. Vous promettez que biso nini, ke bono yibaka bino kaka, jouissance na jouissance. Vous promettez que biso nini, vous promettez que ko arranger Congo, vous promettez que ça la extra. Mais extra ngoko le Mobutu. Mais nous sommes aux vivre na ngona, toi comment les amis Mobutu. Oh Mobutu sala. Donc yo kake, ah ba keno ki inaugurer poste moko boye, oh ba no remettre ba permis de conduire. Mais oh, ministre de transport, tu sors les étapes. Tu vas chercher à les lier pour remettre le permis de conduire. C'est quelle route? Bah véhicule encore autant mon nzela ni yo ministre de transport et to quand c'est que ça une histoire mort ba sous secrétaire d'état mort ba kekuna tant que moi le président ye mort na kati a que inaugurer bâtiment président de la République tout le monde a été là mukili tout le monde a été bandeko bon le la biso papa tchit Félix Tshilombo yo zela ki na Belgique yo zela ki na France est-ce que moi là ba bâtiment mais on moi ba kilo inaugurer na président de la République. Ah, tu le mouais tout. Mais toi, bon. Tu le mou. Sur les lignes de Salabiso dirait que on vous no kananga, on maintient le pouvoir, on est qui n'a pas que ma commission de monde, yo monate. Sol il passe là mawa. Alors que comme on a que des trois de tourment, jouissance à jouissance et comme les bango benda bika. Alors, il y a la confusion. Je solo le sako maton de panayo papa na biso pekoste vansongele na geste na yo saleli biso na katina bisungi na katina na chaîne na biso papa pekoste vansongele no sako maton do epai na yo pour na geste o saleli biso wana kembo tata azongisela yo. Voilà bandeko toko continuer et le konini to l'objectif la confusion. Mes chers amis, suivez-moi. Il y a une grande confusion qui règne na kati na mabele yekolo Congo. Il y a côté là où ils ont les mabele Congo. Les gens se posent des questions. Toza wapi, toza kene wapi, et nous avons affaire avec qui? Toza na affaire na banani. Donc au monde qui a solo, tu se trompe pas qui, bah adversaire, tu as affaire na ba frapper. Tu vas ko no bango. Bato ba frapper. Bato baza de na pouvoir. Bato va tchaki tembe. 1, 2 ans, 3 ans, 7 ans, yango frappe na frappe. Moyibi na moyibi. Nani abombi azo sala malamu na Congo azate bango nyoso miyibi na miyibi. Alors kuna nde ba miyibi bakomi ko swana bango na bango miyibi ba lubite ngala yiba ka mingi te po tenga na kelasi nazali ko yiba te nazo yiba ka muke bakomi se comparer nani azali moyibi ko leka muninga mususu moyibi ekomeli bango benda bika na katina gouvernement na katina Kinshasa miyibi batomboki bango na bango bakomi ko swana eye mabe pona nini bazo swana po ete bango na bango bayaki na stratégie nana koyiba mingi koleka muninga. Alors kwa koyaki na koyiba mingi koleka muninga ekondi bango problème munene po ete ya solo oyo nyonso eza koleka wana tola
alors que le pays est en proie à une insécurité persistante et que les Congolais attendent des réponses concrètes, le gouvernement, lui, s'embourbe dans des déclarations surréalistes. Lors d'un événement officiel censé symboliser l'unité et la solidarité avec les forces armées, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, évoque ouvertement une odeur de détournement. Un aveu troublant qui jette un discrédit total sur l'exécutif. Mais au lieu d'une réaction ferme et institutionnelle, la première ministre Judith Suminwa Tuluka choisit une défense étonnante. Elle ne sent rien et affirme qu'elle n'a jamais triché à l'école. Il est possible de distinguer sans tricher. J'ai fait beaucoup de distinctions, j'étais devenu assistant sans avoir visité aucun enseignant. Aujourd'hui, je suis ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, sans avoir triché. Est-ce que vous voyez je sens l'odeur du détournement. Je sens l'odeur de quoi? Voilà, mes chers amis, c'est la honte. Franchement, c'est ridicule. Au mon niveau amateurisme, au sein de est-ce que vous avez commandé? Vous avez et la mine, vous avez légèreté, et talibangoté, et talio. Souffrance ne dépend de ces aventuriers-là. Souffrance na yo papa yo maman et les gens ma boka ba aventurier ba comédien wana tala des deux ministres, ministre de la justice na premier ministre ba zo sala ba débat buzoba et lui qu'on va dire c'est-à-dire que tout ce qu'ils font là ils ont prouvé que qui est à la tête du pays incompétence ya Félix Tshilombo incompétence na ye la ici voilà deux ministres ba zo swana on a joué solidaire. Oh, sur la qui moi si sur la banine. Moi si on est chita zone lumba solo. Te valite solo avant lumba solta solo la qui ada propre. Mais allez avant lumba solo ya kimoyibi. Ya le tenga na yima na te bana bo mwana na ngai. Bana la côté ba classe na nga na yibate. Oh, bon à l'état bino bo yibate bino ne suma wanga naka. Personne entre vous est voleur. Mais le fonds public est que ni wapi. Mongo ya l'état zo keni wapi baninga na bino bazo kobimisa Nicolas Kazela lobi nous sommes tous des voleurs nous sommes des ficeurs oh bino bozo wongana oh kuna lobi ngate oh kuna lobi ngate alors nani nde aza moyibi donc par le bon ouvertement que bino bozo ba moyibi te mais muta moyibi za fati poto monaki batangi le bota na ye mobimba et baza ba moyibi na kata liste et alors est-ce qui wana te liste mususu ebimi ya ba moyibi ya ba voleur na kati gouvernement ekolo Congo alors ekomi nginda bandeko na ngai eza ko sakana te na kati na gouvernement ya Kinshasa alors ba liste ba miyibi ebimi banani ba bimisi ba liste wana bangwalima ba bimisi liste bimi alobi ya 9 voleurs oyo eza na kati ya présidence na bon baji 30 millions de dollars 30 millions de dollars, bakaboli yango na 9 voleurs. Yoka bakomo na bango baza ya présidence. Nous avons la liste ici. On nous cite quoi? Guinée Nyambo, Dirkab, André Wameso, Dirkab, Nicolas Ntumba Batia, Dirkab, na kati ya présidence. Oyo ba yibi, ce qui il y a 3 jours passés, ba yibi mbongo. Alors, John Doubi, conseiller spécial chargé des affaires extérieures. Alexis Izaro, ministre des infrastructures. Et l'ICE continue. 6e, Rose Mutombo, ancien ministre de la Justice. Akwela Katelemoulou, Moïbi. Jules Alingeti, JF. Et pénaliste. Numéro 9. Placide Nkala, directeur de la GECAMIN. Alors, c'est partagé 30 millions, 3,333 millions
de dollars oyo bakaboli bango nyonso. Donc ku nyonso wana nakanisi kombo babosani kotia wana kaka kombo ya mokonzi na bango ebongo mokonzi na bango azwi combien parce qu'il y a lekaka te ye na bakope to elekaka na Congo ya ko raté te il faut azwa pe part na ye ye azwi part na ye combien balobeli biso te montant nini ye Tshilombo azwi ezali ya pasi na koyinda voilà baza koswana bango nyonso na kati na mabele kolo Congo ba président nyonso baza na kati ya présidence babimi bango nyonso bamiyibi tala ba tête o ba dirkab miyibi na miyibi et bon on attend quoi? Nous attendons quoi mes chers amis en regardant Babiloko Boyako Yokake kaka on parle que de ça de détournement ko détournement to bazo embellir ngome tozo lo ba miyibi tozo lo ba miyibi bolo bela kabana keno batata wana baza ba miyibi batata wana bayiba kambonga leta yango banzele za kokufa yango mai ezate yango kure ezate po ete na présidence bango nyonso baza ba miyibi basi bandeko na ngai toza kokende wapi avec des gens pareils toza kokende wapi alors quel exemple tokopesa bana na biso lobi ke oui groupe de gens wana oyo bandeko finga Mobutu yerke Mobutu azalaki bandit Mobutu azalaki criminel Mobutu azalaki voleur mais botala nano eske totikali koyoka ke na présidence ya république na ntango Mobutu batanga na biso baliste boye ke non mwasi Mobutu aza na kati ya moyibi mama ya Mobutu mama yemo aza na kati ya liste ya moyibi tomona yango nano te nano tomona te bandeko boskize biso toloba la vérité toloba la vérité nano tomona yango te toza komona epai na bino ya solo eza kokamusa bato nyonso ke ndenge nini bandeko na biso oyo bayaki kaka mpona koyiba alors esili wana te toki mpe kuna ke il paraît na kati na mboka Suisse kuna avant na tokota na suite na tata moko akoyembela bango est-ce que ça n'a pas prêt? Non, est-ce qu'il a les preuves? Vous avez vu comment ils se sont brûlés? Voilà bango na bango ko swana bandeko ezali ya koyinda na kati na présence république ezali ya koyinda na kati na mboka mabele kolo Congo po ete baoyo bonso bokanisaki ke bayaki na mabele kolo Congo po ete banzela basali te eloko moko basali te Congo eza kaka na kati na souffrance ya motindo oyo soni mes chers amis nzela oyo bobengaki na epoka Mobutu aveni Kianza elongwaki rond-point Ngaba non rond-point Super Lemba tina rond-point mosusu na côté ya Nangaba wana aveni Kianza wana tala lelo ndenge komi kare ko oleka te même grand car ezokoka koleka te bomona soni oyo toya komona na kati na mabele kolo Congo po ete bandeko ebele baza soko tie boye balobi te eza makambo lokuta te eza lokuta mais prouve biso ya solo oke eza lokuta moyen ya prouve eza te po ete bazali babande de voleur bango na bango baza kose défendre bango na bango donc voilà cette situation oyo toza komona yango eza ya pasi mingi. Circule sur internet. La Suisse aurait confisqué la fortune du président congolais Félix Tshisekedi. Sur l'une de ses publications, on peut lire UBS, la plus grosse banque de Suisse et la troisième banque du monde, annonce le gel des avoirs de Félix Tshisekedi et de sa famille pour non-traçabilité sur l'origine de cette fortune. La banque suisse déclare que l'origine de l'argent du président de la RDC est issue du pillage, des détournements et de la corruption. La fortune est déclarée illégale et donc sera gelée. La fortune du président congolais et de toute sa famille en Europe s'élève à plus de 8 milliards de dollars. Cet argent logé dans la banque suisse est maintenant confisqué. Une enquête a été ouverte pour étaler l'origine mafieuse de cet argent. Mais qu'en est-il vraiment? Si nul ne peut nier la culture du détournement qui règne dans la gestion du pays de Lumumba, ces publications qui circulent sur le gel des avoirs du président Tshisekedi ont des fausses informations, du fake news.
Elles ne proviennent ni de la banque suisse elle-même, ni d'aucune autre source d'information fiable. Mais voilà bande koba na solo ekolo Congo ya solo ete makambo ezali koleka na mabele ekolo Congo biloko nyonso oyo ya moyibi toyebaki yango ke baliste ebimaki oyo euti États-Unis d'Amérique esirikilaki bake gouvernement ya Congo eza miyibi na composé de fakwa de voleurs et voilà ebali kozwa ampleur mosusu ebali kokende à gauche à droite ekuna solo ebango eza fake news mais c'est la vérité eyebani na Allemagne eyebani na Suisse et en Belgique partout que oui, ces gouvernements-là, ils sont composés uniquement que de voleurs, de frappeurs. Donc voilà, aujourd'hui, voilà Constant Tamba, na Justine Kuna, Judith Souminois et Bébé Libango. Et Bébé Libango, et la confusion qui règne entre les ministères. Donc, Nicolas Kazali a mis un secret. L'air à Tanga secret, voilà. Ah, les barons, Tanga Yiba qui mouké. T'es Yamuta Yiba qui, Yamuta Sangato Yiba. Et comme Koblima, donc, comme un tango une fois. Un tango une fois, il y a grande confusion. Un tango une fois, il y a frappe. Oh, Tata, bêta bango, Bokomona. Il collège à Kotanga. Bokomona. Voilà le Congo. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Les grands dossiers du jour. Et ça les dossiers à immunité, il y a Nani, il y a Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Il faut voir l'immunité parlementaire. Pour Nani, Azaraki sénateur à vie, et le lot, Félix en a quatre la course qu'il faut pas discréditer. Il faut pas Kanga. Hippolyte Kanambe alias Kabila pour la nini pour le makamozo de Kanakat na Est azeli accusé il y a complicité il y a traître il y a nyonso oyo il y a crime contre l'humanité et dans le Kanakat na bele Congo et le koni les akoleka na kati na Congo il y a solo Félix Antoine Tshilombo a commis coincé a yebaki teke a quoi qui na piège ya batuti piège va tout le oui, il faut Tokanga, Hippolyte Kanambe. Et Hippolyte Kanambe, comme tout qui se respecte, a tiré qui déjà Félix va piège. Aza coincé, poté, parlement, ils ont composé des éléments tout là-dedans. Sénat est composé d'un élément tout. Comme il y a Sama le Condé. Sama le Condé, la plupart des ministres de Pelé, Moutatika qui bango les alliés Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, n'est-ce pas? Vous voyez bien. N'a pas garde du corps, n'a pas que Pelé, dans la carte de la présidence, et ça va tout intouchable. Au moins la garde du corps, m'a beaucoup de choses, partout. Au moins la donc faufilé. On a un pire bras droit, il y a Hippolyte Kanambe. Mais à Zawana, à quoi l'on était, à quoi touché était, comme Bassama le Condé, comme Ebele Bazawana Bazabatuya Félix. Donc, quand c'est que Félix il a côté le pouvoir, et Singela qui a déboulonné ce monde-là. Il fallait aller au Bango, mais Félix a eu le pouvoir au Bango, Batikalawana. Et voilà, aujourd'hui, Félix est coincé. Comment Félix est coincé? Parce que Kabila a intelligent, a malin. Il y a ça il y a un garde-fou partout. Que ce n'est pas conseillé dans le côté il y a un jour, mais comme il est là. Félix a quitté. Il a trop fait confiance avec nous le tapis rouge, avec nous le voyage. Lui comptait que si le voyage, allez, voyager. Les ont voyagé, cabinet parallèle, bureau, gouvernement parallèle, et tout ça, la garde-fou, et tout ça, tout. Et le lot, Félix a que, bon, le bimé na kati na Sénat, va corrompre ba sénateur, va dire que non, va voter motion, on a été, moutumoko, à déstabiliser, Hippolyte Kanambe. Ah, Félix a comme un problème. Ah oui, mais moi, je pensais que j'avais des gens là. Dans le bel que Papa Tshilombo, qui va se retrouver seul. Na lobele comme le bayanganga na lobé keba okotala simo kanza kina bato la nayo il ne peut vivre batamuto wa mais keba okotala se retrouver seul et nous voici maintenant Félix Antoine coincé par de Tutsi et les Katangé Tutsi ba Katangé Tutsi ba coincé
toyoki ke oui 500 millions ebimaki na kati na banque oyo Kabila pesaki Hippolyte Kanamba pesaki po ete sama lokondo so nani abimisi yango po ete corrompre ba sénateur nyonso. Donc mbongo circulé ya kosangana te na kati na Sénat abi non mutu ma voter pour yango ezate ale bo rejeter yango ale ba lokaki makamutu na ba presse bazalaki wana moyen ba sa reportage ba yeba vérité zo leka nini ezate. Donc siko ko ba ndongo Félix a réussir ou a réussir te Félix a coincé tu ne m'as coincé parce que Azraki avion perpo et bah tout voilà bah tout va coincer nous sommes tous concernés dans cette histoire. Nous sommes tous concernés parce qu'ils sont piégés. Ils sont là partout, dans toutes les institutions, dans la police, dans l'armée, dans toutes les institutions du pays, ils sont là. Et c'est à vous de comprendre. Vous allez pleurer. Nous allons voir. Voilà, tout ça qu'on continue. Aujourd'hui, 500 millions et demi pour te battre Koromba Sénaté, pour te battre Hippolyte Kanamba. Et les Tutsis et les Congolais qui aiment bien le fiofio, corrompu. C'est la corruption. Voilà, Herrera Fati, au strike dès le départ, il fallait déboulonner Bango, à déboulonner qui Bangote, à Zagina de Yenga, et le lot a commis coincé, et voilà, à coincé le lot n'a moyen, à ça exacté pour la Hippolyte Kanamba. Donc, alors, le lot Félix Mawa, Naye, Nakati, nous avons les Kanakati, Nabele, Kolo Congo, et Zali Fotiraye, Moko, Ayoke, la Gibisote, Tanto Bédamatoi, Azaro Samba Blague. Asaraba black lelo bango nyonso bakomi comprendre que baza coincé bo sala le référendum et que le ba sala nini non sur l'administration ezala maboko na bango même le référendum ba tricher ngo ndenge bino tricher l'élection bango ba comme président sikoy ba tricher yo chilombo et tu as bien compris ezako yinda. Voilà mes chers amis, bande ko bana sommet ko le Congo, le sako na bino nyonso bande ko na biso o ba ko ndaka biso to komona ba commentaire mingi mama na biso ana le sako matondo e pay na yo mama na biso ana le sako no ingeta matondo o mboka yo solo Félix aujourd'hui a tombé au piège yaba banya mulenge ba tuti rwandais oyo ba koti biso na kati na mbrima na kati na bele ko le Congo. Alors Tokei wapi Tokei na kati na mboka Kivu na kati na Sud Kivu na Nord Kivu to sabino makamuni nezali ko leka kuna pona ko sabino le solo bandeko crime contre l'humanité ça se joue aujourd'hui allez où je vous parle na Nord Kivu na Sud Kivu parce que Nord comme Sud Kivu est allé abandonné. Le gouvernement central et ses joies de Jambongo et abandonné Bango. Donc, la population va vivre dans Nord Kivu, la Sud Kivu va abandonner d'eux-mêmes. Il y a quoi faire dans ce moment-là. Ils pensaient que le gouvernement central, il serait intervenir, mais le gouvernement central lui dit non, débrouillez-vous. Ça ne nous regarde pas, débrouillez-vous. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, Boulanda, s'il vous plaît. À l'époque, on donnait des conseils à nos amis du Sud Kivu comme du Nord Kivu. On disait à ces gens-là, mes frères, ne jouez pas avec des toutes. Je sais que vous pensez que vous comprenez comment ils vivent, comment ils manipulent les gens, mais je vous assure, si vous continuez à vivre comme ça, tendre la main sur ces gens-là, vous allez tous pleurer. Les gens ne nous croyaient pas à l'époque. Ils ne nous, même maintenant, ils ne croient pas. Et les tous ont joué leurs cartes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris que, oui, les Congolais aiment bien l'argent. Il faut les corrompre. Il faut donner surtout aux politiciens du Sud comme du Nord Kivu. Il faut les corrompre. Donnez-les l'argent. Et à l'époque, même depuis l'époque de Kabila, Hippolyte Kanamba, il ne faisait que ça. Corrompre tout ce monde-là. Oh, je suis du Nord comme du Sud Kivu, Butembo, Beni, tout ça. Donnez l'argent. Il faut les corrompre. Fermez les bouches.